Non, vraiment que tu ne me trompes pas. Arrête. Avance. Non. Arrête s'il te plaît. Je plaisante pas là. Bon, moi, c'est normal. En béni, je te frappe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Je te frappe pas. Tu parles de quoi? Très joli, tu sais. Petite. Là, tu verras, j'ai trempé. Arrête. Tu es rassuré. Non, je suis pas rassurée. Tu dois faire la grande famille. Et tu veux rien. C'est ça. Arrête s'il te plaît. Tu vas accrocher à la on sent la bombe qu'on a. Triste réalité, président Christian Bossembe. La prochaine, ce qui nous a commission est associée. Est-ce que dans le cannabis, au Bajar, il y a détruire l'éducation des enfants? Les a permis. Est-ce que nous avons des musiciens au Bayembara? Et pour les acteurs ou actrices comédiens, au Bazo Baby, ça a éducation, il y a pas d'habitude chaque jour. Na kofinga no ma batosa théâtre. Un jour du début à la fin, tout va te la gagner. Boye, quelle éducation? Peut-être beau pays, Oyo, tous à pour ma cambote. Parce que ce soit plus d'une minute, 30 minutes, il y a aussi le petit scène, il y a boye. Ceux qui besoin qui tombent, il y a quoi interdire bachelor. Master sauce à tier. Oh, Bazaki, qu'on ça m'a beaucoup, il y a pas de la place au sac à mayonnaise. Master sauce, oui, master sauce. Master sauce mixte, mélange, il y a mayonnaise, tomate sauce, c'est quel genre de bêtises? Oh, dose, on a mis la grosse. Non, bah ça la théâtre, normal. Caca, on a qui ça va tout comme on ça. Dose, on a mis la grosse. Non, bah ça la théâtre, normal. Ceux qui basent la pièce, non, pas comme il m'allait. Bah ça la caba, même scène. Est-ce que Néné a président Christian Bossembe. Non. Ceux qui la loi, ils ont la dure pour la vérité. Ceux qui la loi, ils ont la dure pour la musicien. Pourquoi pas battre théâtre? Voilà, bon, ça sonne à l'objet. Il y a des gens qui ont été bêtises, ils ont des troubles d'éducation. Comme si en tout cas, avec beaucoup de respect. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. On se retrouve. Président Christian Bossembe, ce qui nous a parce que tous un pays nous en RDC et la jeunesse c'est l'espoir de demain. Non, pas ça. Pas ça. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, c'est-à-dire c'est-à-dire drapeau de la RDC, hein, donc voilà. La grande famille, j'espère que nous venons tous de suivre notre sœur Néné Akelokelo, la RTNC de la page, tout ce qu'on a mais qui fait la analyse concernant sketch nabiso moi parti à film nabiso ezali ndeko nabiso Cardozo Minesprit na actrice moko. J'espère que tu kolanda yango ndeko nabiso aza touché na bisaka biso toujours que les avis sont comment partagés, OK? Néné a sali analyse na ndenge na ye mais na koti pourquoi na ye biso loko parce que na koti na ba commentaire
place Néné a partagé avec yango. Il y a des gens qui sont d'accord avec Néné, il y a d'autres personnes bazo finga Néné que non yo moko finga ka ko yo na ba injure na yo éducation nini yo apporta ka ba oui, c'est vraiment ça parce que génération ya lelo, on peut pas se voiler la face. Génération ya lelo toza ko meka ko copier un peu tout. Tout ça vraiment comme copier un peu tout. Quand je dis tout, c'est-à-dire tout. Donc comment normaliser ma cambo tant biso to kola na ba 1960 quelque. To ba non mon tabou. Na lelo on a 21e siècle. Tout est maintenant. Donc on a que nyon c'est comme non ba comme normaliser everything. Pourquoi naeli biso vidéo oyo naeli biso yango po bino bandeko bozola na biso botikelanga na ba commentaire. Je veux revenir pour essayer un peu de faire une petite analyse, OK? Je vais essayer de faire une petite analyse concernant sketch oyo na makambo nene à lobby. Mais aujourd'hui si je suis venue, c'est parce que nana besoin ya ba avis na bino to réfléchir tous ensemble parce que ba lobaka musapima ko esokolaka elongité. Ce que ça au niveau sokole longi ozu mai na musapi eosalate ozu na deuxième musapi eosokole longi bien te ozu na trois musapi mais soko sangisi tous les trois musapi otoki mai na yo onike longi na yo bien okosokola longi na yo très bien. Je veux que ndeko okute na lien oyo lelo tikelanga na commentaire na yo. Est-ce que Néné aza fautif to azolo makambo oyo ezali ya solo? Si vous êtes nouveau ici chez B52, la million officielle, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez ce lien, ça nous fera énormément du plaisir. Et n'oubliez pas, famille Bota, bisous na bilo place Bozali, qu'on puisse film na biso ezali déjà koleka 12e partie à lobby la famille. Ezali nga ba yeyeye. Gesho lobby linda to je vais te choquer. La famille partie on a non la bisango siko. Partiona et Bominga, je vous jure que nous avons des artistes dans notre pays. Dans notre pays, l'art c'est dans les sons. L'art, quand je dis l'art c'est dans les sons. Alors Belleville, quand on dit la patrona, elle essaie un peu, yako mimisa, hein, faire ressortir ce qui est na katia muntu, na libu mwa mutezo ningana. Ah bon, ça n'a pas pantalon. Belinda Kandi, la patrona, elle essaie quoi? Il y a qu'à faire ressortir. Botaneti Nikita. Oh non! Non! Bella! Ezarani na yo maman. Hein? La famille. Film wana soki non hôtel yango te kino kota. Ezana ba leçon morale tellement ébélé. Togoya togosala émission sur ça, rien que sur ça. La deuxième partie, je crois que tout le monde a ndenge film yango ezokende répète ozoyeba ndenge ekokende kosukela na mais Belleville na ebisaka bino azalaka toujours na ba surprise na ye agréable bino peut-être bo pesi minduki koto bolo ndenge sali bo esuka bo ezongisa bo mais au mona na suka nango ya sali makambo na ka ndenge zalaka soko sala poulet mayo na ye soko otia mayonnaise te asu peut-être master sauce atie na kati ya poulet mayo na place otaka mayonnaise azu na master sauce. Oui, master sauce c'est ça mixte mélange ya mayonnaise na tomate sauce ba sandisi on lié a oya azatia on a kati ya pièce oyo pona ndenge tozokende déjà vers la fin lentement mais sûrement. La grande famille ndenge kaka na lobby ceux qui zamba no ya liboso a on a kati ya B52. Moi votre humble servante maman B52, je vous demande de vous abonner, aimer, commenter, partager ce lien parce que nous a besoin ya ba vie na bino. Est-ce que Néné andanga lobby qui lelo na ba gag na biso comme beaucoup plus d'injures que l'éducation parce que to lo ba ngo que ba artiste na biso ba éduquer masse. OK? C'est ça non? Yes, nos artistes éduquent la masse. Alors la masse voilà bobo ça sonne lobi mabe to mona nzembo héritier wa te bimaki amagoda censé rester nini tu et kati yango ndeko na biso abimaki alili soki lili nini basali nini tu bakati. Est-ce que ba sanction wana ezakaka pona ba artiste musicien to eza pona ba artiste nyonso? À vous les claviers, laissez-moi na ba commentaire. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Soki nzambe azongite ne biso tokozonga po toyako beta lisusu lisolo ya film na biso oyo ezali koleka film na yoko ko prononcer on te boli misanga consipicent
mbeboyana kokatela nga constitution bobo sangana banda kuna place vous allez bino moko. Salut, bonjour, la bande de cognos de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Fanatique ya Bellard Production, fanatique ya famille Bota, comment organiser chaque année pour ko award ou pour ko honorer artiste ou sepeli ici bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu complainant qui batu discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue. Numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, hernie, maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango na
somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sans la mignonne au bongolia oh zéro. Le bezala kina 10 52 au bongolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.